sommes très très reconnaissants. Tokona nalobaki yango tozali kozongisa matondi na nkolo mpona ngulu apesi biso tokoka kosangana ntango nyonso mpona tokoka kosala libiki ya sika na ye, koyoka liloba na ye mpe kokota na mozindo na yango mpe kotya eloko na eloko ya biblia na esika na yango mpo koyeba ete nkolo ye moko azali kokunza na makambo nyonso, atina ete makambo nyonso ekoka kokokisana kokana na mokano na ye. Nandimi ete ezalaki nde oyo poso eleki nkolo na yengo eleki mpe awa nalobaki yango na koleka ete tozali komona ndenge nini na miso na biso oyo ndeko Daniel alobaki yango mpe na mokanda na Apocalypse oyo bokonzi oyo ya monene ya suka yango ezali komonana mpe meme Suisse mpe yango mpe kozala na katikati ya Europe mpe tokamwaki na mardi oyo eleki na 6h30 toyoki na radio oyo ya Balma ndenge nini basololi ete bango nyonso to bamboka oyo bayokani kuna na CEE mpe nsima na mbula 15 bango bayokani mpe sasa ipi oyo bokonzi oyo ezali kozwa lokumu na yango mpe tomoni ete batie mpe ndelo na ntina ete na mbula oyo ya 1995 ete bandelo ezala lisusu te kati na bamboka wana makoki nyonso ekoka kofungwama bayebi ete eloko moko te ekoki kopekisa susu makambo oyo ekoka kosuka mpe ntango ekomi ete makambo nyonso ekoka komonisama mpe ntango balobi na biso ete ndeko oyoyo ndako monene oyo ya ba-européen ekoki kozala omoi na 880 millions ya habitants to bato ebelebele ya bakozala na lingomba wana mpe oyo ekozala mena oyo nguya makasi na kati na mokili soki tozali États-Unis bango bazalaki na 200 millions ya bato so balobi Japon ye mpe azalaki na 115 millions na lolengo wana kotongama ya oyoyo okulaka oyo ya suka ya monene yango ezali komonisa oyo ezali kokunza ya monene ekambami na barome kuna na bakatolike tokola yango ekomami na biblia ezali na bato oyo bazali kotanga biblia mpe bazali kolakisa bato na ndenge na bango bakei mosika na liloba na Nzambe mpe bango bandimaki te liloba oyo na lisakoli mpe mabombami nyonso ndeko Branham amemaki. Nga nazali kati na bato oyo bazali koya awa gato na koloba ete nazali kati na bato oyo te balobaka oyo te mosakoli alobi te kasi eloko monga mo nasepelaka na motema na ngai mpe nazongisaka matondi ete Nzambe atindeli biso mosali na ye mpe mosakoli mpona etakoka kolakisa biso ndenge nini makambo yango ekokobama na ntango na suka mpo yango ezalaki deja na liloba na lisakoli utakala mpona ete biso tokoka komona yango mpe tokoka kososola yango mpona yango ezalaki na lolenge moko kaka ya bililingi lelo oyo toali kozongisa matondi koleka na nkolo na lolenge ete biso ezali koyeba lelo oyo makambo nini yango ezali kosala koleka mpe biso tokoka koyeba ete biso tokomi vraimen na suka na ntango na suka oyo ezali komema bozongi na Yesu Christ. Natangi mpe lisusu kala mingi te na poso oyo eleki na wana kotalaka bajournal ebelebele tomoni ete pape ye akondima kaka koyeba oyo libota na Israel tanka bango bakosala boyokani na bamboka mosusu epai nini ye moko nde akokata makambo
tomoni ete makambo oyo nyonso ete ezali kobongisama mpona ete bazolakisa biso ete Israele bazali kotindika ye ilfo ya alanda na boyokani oyo. Ce n'est pas tant le fait que des négociations aient lieu, mais plutôt que le voile demeure encore, le voile demeure encore sur le peuple d'Israël. J'ai effectivement vu et entendu une discussion portant sur la question de savoir qui pourrait être le Messie. Et celui qui posait la question demanda mutuno oyo azalaki koloba alobi ete mutu yango akoki kozala ye nde azali te oyo mobikisi na bango. Balobi ete nzambe na ngai tala ete makambo oyo nyonso oyo ezali mawa na ntango oyo eleki vraiment ezalaki na mobikisi awutaki na likolo, kasi lelo bango baza koluka mesio ya kobima katikati na bango. Eloko epesaki ngai mawa mingi mpe tutaki ngai na motema. Ngai nalobaki ete ebongi ete yango ekoka koumela ntina ntango ya suka ete elamba oyo ekanga miso na bango ntina ntango oyo ete batatu mibale oyo bakobima wana kaka nde miso na bango ekofungwama. Ezali na mwa mituna oyo ezali ntango mosusu na pete mpona kozongisa kopesa ya kotanga ata makumi mibale to misato kuna na kondima na kala mpe bana na Israele bayebi likomi oyo mpona ete ezali kotalelaka mobikisi. Tozi na mukashi Michée chapitre 5 verset 1 à 3 momete yo Bethléem Efrata yo ozali oyo beya moke kati na mboka. Et voici kasi tala ce mets divin. Mais de toi katikati na yo ekobima mpona ngai oyo nani akokonza likolo na Israele mpe wana ebandeli na ye ekozala wutu batango na kala na ntango oyo ya seko na seko. Awa ezali kosola biso na ntina oyo mutu moko te akoya lokola mwana ya mutu to mutu songolo oyo esika mopakala, kasi oyo ezali kosola na biso na oyo ebandeli nazali kowuta seko na seko epai oyo bakomi yango na mokanda na Hébreu 7:3 yazali na tata te azali na mokitani te to ebandeli ya mbula te to suka mpe ya mbula, kasi yazali lolenge moko na Melchisedeki. Boni ebongi na biso tokoka kozala okozongisa matondi kati na biso mpona ete Nzambe ye moko amemonisi kati na biso mpe asali ete biso tokoka koyeba emoniseli oyo na nzela ya liloba nde na ngolu na ye mpe ekomami awa ete nkolo ye akodonda likolo na Israele. Alors il ne peut pas s'agir d'un homme quelconque, yango ekoki kozala motu moko songolo te particulier comme to David motu ou un moko autre. bazolobeta Israël a koki kozala besoin d'un lokola rédempteur. David to Il mosusu. n'avait pas lui-même Israel besoin de azali na rédemption. posa ya Comme nous-mêmes, nous avions besoin mobikisi d'un rédempteur. lokola Il biso n'avait moko pas tozali lui-même na posa ya besoin mosikoli d'être racheté. oyo moko azali na Tout ntina homme te né te dans ce bakoka monde, kosomba ye. qu'il soit Moto oyo nyonso abotami na se oyo na sacrificateur, mokili oyo prophète, azala roi, nganga nzambe qu'il soit, to il mosakoli to avait mokonzi besoin ata ye azali nani de la grâce aza na et de la posa ya rédemption. ngolu mpe ya lisiko. Ainsi, donc, a dû intervenir lui-même par sa Kati na propre yango ye révélation moko comme ayaki rédempteur komimonisa ye afin moko na emoniseli ya d'accomplir lokola la mosikoli na ntina rédemption. ete ya kokisa lisiko. En ce qui concerne son règne, sa Na oyo domination, etali je oyo voudrais bokonzi encore na ye lire cette mpe puissante nakoki kotanga parole tirée lisusu du mwa prophète likomi Isaïe oyo au chapitre 9. ekomami na mokanda na Isaïe Vous la chapitre connaissez 9 tous. bino boyebi yango nyonso. Isaïe Esaïe chapitre 9. chapitre 9 to ya mwambe Oui, fait partie aussi Isaïe chapitre 7. wana mpe Ces deux ekoilangani na passages oyo doivent être Esaïe comparés. chapitre 7
Sambo nyonso ekibongete balanda elandani esika moko na ntangi yango nyonso mibale mpe na kotanga makumi mibale oyo na tobani na Isaïe chapitre 7 na verset 14 na ntina yango Nkolo ye moko akopesa bino elembo botala ete moseka akozwa zemi mpe akobota mwana mobali mpe ye akopesa ye kombo ya Emmanuel. Maintenant, au chapitre 9, Isaïe chapitre 9, na verset 5, komami boye ete poni ete mwana moko abotameli biso, mwana mobali moko apesameli biso, mpe bokonzi ekozala likolo ya mapeka na ye. Bakobenga ye oyo azali kosepelisa, oyo azali kopesa etoli nzambe na nguya nyonso, mpe mwana mokonzi. De l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il est soutenu par le droit, par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle du Seigneur des armées. Combien de telles déclarations des Saintes Écritures sont claires, précises, sans équivoque. Il n'est pas dit Dieu dépose tel ou tel enfantera quelqu'un, mais il dit la Vierge enfantera. C'est exactement ce qui s'est passé. Et comme nous l'avons dit précédemment, le Seigneur a ordonné toutes choses. Il les a fixées dans sa parole. Il mène son dessein pe moka azali komema mwangu na ye tina bokokisi na yango tina ntango oyo pe bana Israele elongo tokoka koleka na oyo ezali koyoka na kondima pe na komona. Tokoba na mokanda na Zacharie chapitre 1 na verset 3. Na Zacharie chapitre 1 kobanda na mokitani ya misato. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auquel s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions, mais ne n'écoutez pas. Ne firent pas attention à moi, dit le Seigneur. Verset 5. Où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils sont revenus et ils ont dit, le Seigneur des armées nous a traités comme il avait résolu de faire selon nos voies et selon nos actions. Jusqu'ici, cette précieuse parole. Vous savez que les Saintes Écritures sont rédigées de telle manière que nous ne devons pas seulement lire ce que Dieu a reproché aux autres et nous en contenter. Mais nous devons lire en nous sentant personnellement interpellés. Nous devons nous examiner nous-mêmes afin de voir ce qui nous concerne. Dieu a présenté les deux choses au peuple d'Israël, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, lorsqu'il y a l'obéissance et la foi, la malédiction, lorsqu'il y a la désobéissance et l'incrédulité. Dieu a placé les deux choses, les deux réalités devant Israël.
oyo toyeba ekoka kobika liboso ya bana na Israel. Ezali kozwa mpe makambo wana ezali koleka songo na miso na biso, wana ezali bamwangu na Nzambe toyami na basakoli na ye. Ntango ngai nazali kotanga lelo oyo munadi liloba oyo koleka oyo ekomami na verset 6 ete ngai napesi na basali na ngai oyo basakoli. J'ai aussitôt pensé à Apocalypse chapitre 10 wana ngai nakanisaki na Apocalypse chapitre 10 na verset 7 wana kuna tozali komona ndenge na ndimbola moko mpe ezali wana tolenge moko na Apocalypse 10 na verset 7. Kasi na mokolo na mongongo na mwanzi na sambo ntango ye akoyula kelelo wana ete ebibombani na Nzambe yango ekokokisama lokola ye moko atatolaki yango na basali na ye oyo basakoli. Dieu a parlé par Nzambe alobaki na nzela basali na ye basakoli mpe kokokanaka na mokanda na Hébreu chapitre 1 Hébreu chapitre 1 verset 1 wana na ntango oyo ya kala ye alobelaki bino na nzela ya basakoli ye asololi na biso na ntango oyo na suka na ntango na suka na nzela ya mwana na ye Yesu Kristo nkolo na biso. Hébreu chapitre 1 verset 1 na ye kati na ye nyonso etatolamaki na ebandeli mpe oyo ezalaki na lisanga ya mwango na Nzambe ekomi na bomoi mpe sasa epi kati na biso yango tozali kobika yango na nzela ya lingomba na Nzambe. Makambo nyonso ezali kokokisama liloba oyo na lisambeli mpe ezali liloba na elaka mpe nyonso twana ezali kati na mwango na Nzambe. Ndimete biso koyi koloba na sembo ete na ntango oyo biso ezali kosala makasi oyo etali kati na biso mei mpona makanisi na biso tokoka kozala katikati na loboko na Nzambe tokondima liloba na ye wana kotalela kaka soki Nzambe asali biso ngolu tokoka kolanda ye na botosi na tina ete tokoka kozwa kozwa iteni na biso na oyo ya mwango na ye monene ye moko abongisa oyo etali libota na Israele kolanda na oyo etali lingomba likanisi mosusu mpe yango ekotaki katikati na ngai totakinga makasi liloba oyo na Nzambe ezali koloba makambo mibale oyo ya kosangisa mpe ya bozongisi ya bana na Israele mpe ntango oyo ya kopetolama mpe oyo kosambisama ekozala mpe toyebi te ntango ya esengo mpe ya pasi mpe ekozala kuna na ngomba na Siona. Ntango na biso oyo etali lingomba na Nzambe na bomoi biso toyebi yango biso nyonso ete kosopana oyo ya suka ya Molimo Santu lokola ekozala mbula moko oyo na ntango na suka lolenge moko mpe na lingomba oyo ya ebandeli bango bazwaki mbula oyo na ebandeli na nzela kosopa na Molimo Santu mpe biso ezali na kondima ete makambo minene lisusu yango ekokokisama na ntango na suka mpe moto moko akokaki kotuna yango ekosalama ndenge nini. Nani yango akozala na makoki ya kosala yango kasi lokola biso si toloba yango eyani ezalaki na Zacharie 4 na verset 6 ozala na kati na makasi na mutu te kasi na nzela ya Molimo na ngai ezali te na bateyi minene to bato oyo bango babengisa bato minene na Nzambe wana mpe batia yango na kozenga yebete oyo mosala na suka ya Nzambe kowuta na lola mpe yango ekomonisama na ndenge ete eleki mayele na bato mpe na ntango moke ntango biso tozalaki kosolola kati na biso na bandeko moko alobaki ete
oyo kokauka ya lelo ezali na motuya na tina ete ntango mbula ekokweya ete nyonso ekoka kobota lokola ete oyoyo mabele oyo ekauki eza na posa ya mai ezali kolela mai lolenge moko biso mpe toyali koyoka lelo oyo bamisusu bakoki kosalaka bisekaseka mpo neti bakoka kokanisa kosala biloko ezali lokola ya solo kasi biso tokoki kofabrike biloko wana te me biso toyali kozela kako na nkolo mpo na nzambe ebongisi dabord koyokana na liloba na ye kozala na bomoko na oyo alobaki mpe alakaki mpe na nsima nyonso tu ekolandana. Amen. On attendit dans Mukanda Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30 verset 3. Ah oui, comment miete? Jérémie 30 verset 3. Botalete mikolo ezali koya. Le Seigneur. Wana nkolo azobi. Je ramènerai les captifs de bakangami ya libota na ngai Israël pe na Juda. Wana nkolo nde alobi. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Et à cela nous disons tous Amen. C'est ainsi que Dieu l'a dit. C'est ainsi qu'il en sera. Ensuite, dans les versets qui suivent, il est dit autre chose. Je voudrais lire seulement le verset 7, Jérémie 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point et de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Nous savons sur base des Saintes Écritures que le temps de détresse attend encore Israël. Lorsqu'on observe ce qui se passe au Vatican, d'ailleurs nous l'avons appris par les informations à 2 pas du siège des institutions européennes, le Vatican installe son centre d'information. Et là, tous les journalistes seront formés. Toutes les informations sera bientôt orientée dans un seul sens. Ces choses sont encore annoncées ouvertement pour le moment par les grands médias. Et nous constatons que des foules de protestants deviennent catholiques. Peut-être pas directement partie de notre sujet, mais c'est vrai. Oui, également parmi les médecins, les juristes, dans toutes les professions, partout les gens passent de l'autre côté. On sait parfaitement que si l'on n'appartient pas au bon côté, à la bonne église, on a pratiquement aucune chance de faire carrière. Les gens le savent. On peut les lire et on voit clairement où tout cela conduit à ce que, à savoir ce que le pape lui-même a déclaré, à savoir une Europe séparée dans ses frontières originelles sous la foi romano-catholique romaine. Car il affirme que telle était la foi originale. Je ne voudrais pas faire ici des déclarations officielles, mais je tiens à le dire aujourd'hui. L'Église catholique romaine n'a pas son origine à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'a commencé l'Église du Dieu vivant qui est la colonne et la pile de la vérité, selon 1 Timothée 3, verset 15. Les 3 premiers siècles se sont écoulés sans une Église catholique romaine, sans cardinaux, sans pape, sans canonisation, sans toutes ces choses. Tout le monde le sait. Seulement, le peuple est trompé. On trompe le peuple en lui disant pourtant, on peut lire que les 45 premiers prétendus papes n'étaient même pas des papes, puisqu'ils n'existaient
kutu bapape te mpo nete na ntango wana bakipapo te ezalaki kutu kobika te. Kasi lelo bazali kokosa bato mpe bazolakisa bango mpe kati na baprotestant ezali ata na mutu moko te oyo miso na ye ezali kofungwama mpona koyeba ete wana ezali kaka makanisi ya bato, kasi yango esalami kaka ete mpona kokunza bato na katikati na bokonzi na bango. Ntango nyonso tobazwi ete oyo religion bonzambe ekoti na kati na politike mpe pokulaka ekoti kati na bonzambe-zambe. Lokola Biblia elobi na yango na lolenge moko ya pole na Apocalypse 13, lingomba oyo ya suka ya monene ye nde akotambwisa makambo oyo nyonso tu. Kasi biso tokoki kokota na mozindo te na makambo oyo mpo nete tokokota yango na mozindo nango na ntango na ekoya. Kasi biso lokola bandimi oyo bazali katikati na bandimi Biblia, ebongi na biso tokabwana na oyo nyonso tu ezali kati na liloba oyo na ebandeli te, eba oyo nyonso bazali na ebandeli nango te kati na Yerusalem, kati na baoyo bantoma mpe basakoli bango batatolaki mpe oyo biso tokoki kotala ete ezali kopetola biso na nzela ya liloba, kati nete biso tokoka kozala oyo mwasi libala liloba lokola mpe Kristo ye moko mosikoli na biso ye moko azalaki mobali liloba. Lolenge wana nde yango nde ekomami ete liloba ekomaki nsuni mpe ebikaki katikati na biso kotelaka 1 Jean 14. Yango ekoki kolakisa ntango mosusu yango ezali komona ete ezali ka moko ya makasi na baoyo balakisi bango malamu te na koyeba kolakisa maoyo yango ezali kozonga awa na baetumbeli. Nakoki kosala lolenge moko te kasi nakotuna bino lelo oyo eske tokoki kotuna mpe tokoki koloba yango nga natangaki na oyo ezali mopalangisa mbongo moko monene oyo abolaki kuna na mboka na Swisse ntango bachef baponaki ye na bokonzi mpe bamonaki elembo moko azalaki na yango wuta ya botamiaki na lipeka na ye, bango balobi ete wana ezali elembo na nyama bazoba ete Gorbachev azali nyama mpe na oyo ntango ya bamekaki na oyoyo babetaki pape moko masasi mpe abikaki ya kulobi ete no wana ezali nde pota oyoyo ya nyama nde ye azokaki mpe abikisami. Kasi pape ye ezali lukuta babetaki lisasi na motu te to azokaki te, ezalaki nde na libumu na ye, ezalaki te ete po te ezalaki na motu na ye, ezalaki nde na libumu. Omoni te bato bazali kokengela liloba na Nzambe te bazali kozwa po mayele na Nzambe me na ndenge na bango. Kasi ntango okotala makambo oyo na pembeni okomona ete ezali kaka mayele oyo mutu ye moko amibongisi na ndenge na ye. Kasi Nzambe apesi biso ngolu tokoka kondima kouta na motema na biso kaka ezali mayele na Nzambe, mayele na liloba, kasi tolanda te oyo bato bazali koloba. Kasi biso tokolandaka ko ekomami na liloba na Nzambe yango epesameli biso ati nete tokoka kondima yango mpe tokoka kotosa. Ndenge kotanga awa na mosakoli Ezaïe na chapitre 33 kotalelaka mpe na Israel. Ezaïe chapitre 33 nandimi ete ntango biso bino bokotanga buku ekomami kala mingi te bokomona ete nguya moko wana oyo ekabolaki mpe panzaki Israel ezali kaka milimo wana banguya wana oyo ezali kokabola panzi mpe lingomba na ndenge nyonso mibale. Soki otali na mokanda Ezaïe chapitre 33 na verset 1 ekomami boye: mawa na yo, yo nde ozali kosala mosala mpe yo obebisamaki te, kasi yo ozali kobebisa kobuka biloko ya bato, kobebisa yango
Eyobe bakobebisa yo tangu yo kosukisa kobebisa biloko ya bato yo moko pe bakobebisa yo tangu yo kosukisa na koyiba yo pe bakoyiba yo. Vous connaissez tous les passages bino bibliques. boyebi nyonso likomi na Biblia. Les passages bibliques likomi na Biblia du prophète Daniel oyo Daniel nalobi na chapitre 9 na verset 27 na tina oyo likambo ya mawa. Daniel 9 na verset 27. Ici il est écrit, awi komami ete il fera une solide alliance avec yakosala plusieurs boyokani pendant moko ya makasi une na bato semaine. oyo ebele otalelaka poso moko. Et durant la moitié de la semaine katikati ya d'année, poso wana il ya fera mbula cesser le sacrifice et l'offrande. wana oyo bambeka nyonso to ekosuka pe oyo ya libebi ya kosala makambo moko oyo ekozala pasi tina ntango oyo te oyo nyonso to elakemelaki mpona ye tina ete libebi oyo nyonso to nzambe aponaki kokwea likolo na libebi oyo pe moto oyo azali kobebisa. Bino boyebi oyo ekomami na Matthieu 24 na verset 15 pa nkolo alobi abite ntango bino bokomona oyo eloko na mawa pe ya mabe yango evandi na esika na bule lokola ngai nalobaki yango kala mingi te ekomona ete oyo ebongiseli oyo ebebisi etienne te nyonso bango bakosala boyokani na Israel pe ye akomema eloko oyo ya mawa nyonso wana ezali kati na liloba na Nzambe ezokomi na ntango na suka. Pe Paul akomi awawa na mokanda na Baroma Romains 9 verset 27. Romains 9 na verset 27 tango wana bana na bato bana na Israel bakoma ebele lokola mabele na mai minene kaka moke kaka bakobikisa lolenge moko na oyo ezali bandimi katikati na mabota nyonso tu babendamaki te na kati na oyo koponama ndolenge moko pe yango ekozala mpona bana na Israel. Esengo na moto Nzambe azali koluka Nzambe mpe Nzambe atie boyebi na ye na oyo ezali koyeba mokano na ye koyeba nkolo lokola likomi elobi. Ngai mpe nakanisaki makasi na makambo oyo mikolo eleki. Biso ezali kati na bato oyo bazali kondima na oyo ezali mbongwama na libati ya Molimo Santu na kobulisama na lisiko nyonso ete bituno nyonso mpe yango eyelaki ngai boni na baoyo nyonso babongoli motema bango baye solo katikati na Kristo na motema na bango mobima bango batiki banzela na bango kotelaka liloba oyo na Isaïe 55 ete moto oyo na kanda ya mabe atika banzela na ye mpe moto oyo ya misala mabe atika makanisi na ye mpe bango bazongela nkolo mbongwana moko epai na Nzambe kozongela lokola na ndako lokola mwana oyo akimaki pe feti moko monene esalamaki na tina ya bana mibali pe bana basi ya Nzambe bazongi katikati na ndako bango bazalaki babungaki pe tomoni mbongama moko ya solo katikati na Biblia ete moko na moko akoka komituna lokola yango ezalaki na oyo etali Sauli mpe babengi ye Paul abete bango nyonso bamoni po bamonaki pole kasi mongongo esololaki kaka na ntina na ngai yango nde komami na acte misala bantoma 22 na verset 9 biso nyonso koki komona polo ezali kopela sasa ete katikati na molili biso tokoka kosepela ete liloba na ekokisami liloba na lisakoli ekokisami kasi yango ekoki te ebongi ete moko na moko ebongi ete ye moko azala interpele na nkolo mpe moko na moko azongele epai na Nzambe alongwama na tino ezali deja masumu kolela masumu na ye mpe kozongela epai na nkolo
Pebi wana tokomona ete mbongwana moko esalami pene ete esengo ekomonana babi ete ye abungaki mpe azongi yazongeli nzambe mpe eloko moko ezali mpo mbongwana ya sika. Na 1 Corinthiens 5 bakomi ete yango nde kuna epai na bandi na verset 17 soki moto azali kati na Kristo ezali ekelamu ya sika, makambo ya kala yango eleki, tala makambo nyonso te ekomi ya sika. Kotangela talaka 2 Corinthiens 5 na verset 17 oyo kaka na oyo ezali monoko oyo ya lisambisi ezali pasi mpona nini bandimi bango bazali na motema ekenzi moko likolo na bamisusu koleka kutu na baoyo bazali kondima te. Ntango biso tozali kokanisa tozomona ete makambo oyo ezali sukobika katikati na bandimi nzoka yango ebungaki kutu te tokoka koloba yango wana sikoyo motuna epusami. Bato nyonso babotami sika par la parole et par l'esprit. Bango réellement babotami na nzela ya liloba mpe ya molimo s'est-elle réellement manifestée en nous? ete bomoi moko ya solo ma ya nzambe emonisami katikati na biso biso tozwi katikati na biso ezali na lolenge ya kobika ya Yesu mpe lolenge na ye kozala bandeko balingami mpona ete biso ezali kokende na suka ebongi na biso tokoka kotelemela makambo oyo nyonso mpe tobika yango mpe ezali osusu ya misato ezali libati na molimo santo boni bato bazali koloba ete bazokanisa ete soki olobi na monoko moko ya songolo lobi monoko moko ya sika na ndenge na yo lobi ete ngai na yambi yango kasi ntango kotala motu oyo okomona ete bango moto moko azali koloba bato bazali komema mbeba ebele koleka na lolemo na bango koleka kaka baoyo bazali kolobaka maloba oyo ya sika nyonso bazali koloba ezali kaka makambo moko ya buzoba makambo oyo etengami mpona kozokisa bato kozokisa bango pasi kasi baoyo nyonso tu batiami na molimo santo ebongi ete mbuma na molimo ebongi emonisama ezali kaka te bilobaloba na monoko bomoi na nkolo ebongi komonana bomoi na nzambe ekoka komonana mpona kotalelaka Jean 10:6 Yesu alobi ete na ye te mpona bakoka kozwa bomoi ya suka mpe na mokanda kuna na bagalate balobi na biso na ntina bambuma na molimo mpe oyo ezali elikomo ete ntango oyo osopana ya solo ya molimo ezali koya ezali kaka te lolemo nde esimami kasi nde ezali motema nde etutami yango etondisami na oyo ya lolenge ya kobika na nzambe mpe wana bolingo na nzambe yango esopani na motema na biso na nzela ya molimo santo mpe wana makambo nyonso to ya molimo yango ekomona ekozwa esika na bango na oyo ezali kosopana na molimo oyo wana nde na ntango wana bomoi na nzambe mpe wana okomona ete misala mikumba katikati na lingomba mpe moko likolo na mosusu yango ekokoma vrema lipamboli moko ya solo mpona bato nyonso lokola ndeko Branham alobaki yango mokolo moko ezali na bato oyo soki ozali liboso na yo ozali komiyoka bien mpona ete bango bazali na kimia kasi ezali na bato mosusu soki ozali pembeni na yo koyoka oyo tozali malamu te tobondela biso nyonso tokoka kobatela monoko na biso na maloba ya pambapamba mpe soki ekoleka kutu ata makanisi na biso ndeko moko apesaki ngai buku moko batya bitenda maloba oyo ekoleka ata mili ya matalité kasi ezalaki kaka na mwa liloba moko ekitala edeyo etutaki ngai na lipamboli mpe natangaki mwa kiteni wana oyo bakomi na lilobo ekomi ete moto azangi mayele yalobi ete moto azangi mayele oyo azali kolobaka
makambo nyonso oyo ezali koyele na motu ye azali koloba yango na mosusu makanisi mosusu ezalaka ya mbeba me okomoni ete bango bazali ezali kolobama omoni moto azali kotukatuka moninga na ye te ye azali soki kokoka te mpe ayebi te nini ye akoki kosala. Bandeko balingami nzambe asuka wa biso ete biso tokola na oyo ezali kobulisama mpona ete tokóma awa na se oyoyo na kokola kozala lisusu te bano batikali kaka na ndenge ya nsima me biso tokoka kokola ntina kokómaka vraimen na lolenge moko ya Kristo ezali kaka na ndenge na makasi na biso te kasi na ngolu na Nzambe mpe na molimo na ye. Komami na Apocalypse chapitre 22 oyo azali bule akobaka kokóma bule koleka. Il existe donc une troupe ezali na ba libota moko na se oyo oyo ezali baponami baoyo bakoki kosepela te ndenge bazali kobika sasa ipi mpona ete ebongi na biso tokende toujours kokota tokende mosika te tokokóma na komona mpe nalingaki na maloba mibale oyo esiminga na ndenge tototanga oyo ya liboso ezali na 2 Pierre chapitre 3 mpe tola mibale chapitre 3 awa bazali kosolola na ntina biso na oyo ezali bozongi na Yesu ozongi na nkolo oyo ezalaki elaka mpe makambo nyonso tu ezali kolanda na yango wana na ntango na suka komami na verset 10 nkolo koya lokola moyibi na 2 Pierre chapitre 3 verset 11 et 12 mpona ete makambo nyonso puisque dans toutes ces choses doivent se katina makambo nyonso tu ebongi ete bebisama yango nini okoki kozala te oyo ezali bosantu oyo bino ebotami katikati na bino mpe bonzambe kati na bino wana bino bozali kozela oyoyo ye na Yesu Kristo na ntango oyoyo makambo ebele mokili oyo kobebisama na moto biso toyebi ete toloba ete kaka ete mikolo ezali koya me ebongi na biso tokoka kolatisama na nzela ya liteya biso tondima oyo ezali kokatama ngenge ya mitema mpe tokoka koloba ete nkolo longola nyonso to ezali kati na ngai oyo ezali kosepelisi na yo te mpe oyo ezali kosala ete ngai nakoka kosalela yo te na moto na ngai nyonso otanga so na verset 11 ete makambo nyonso ebongi ete yango ekoka kolimwa nini ekoki kozala te oyo ezali bosantu na oyo etali mpe bonzambe na kotambola na bino na ntina ete bino bozali kozela oyo ezali ntango monene ya nkolo oyo kozala na mokolo na ye ibeke masanga na biso ezali batango oyo tozali komibongisa mpe ya kolata bibundeli atina ete ekoka kokokisama katikati na biso oyo nyonso nkolo alobaki na mokanda na Luka na oyo ya yambo na verset 34 Luka 21 na verset 34 Luka 21 na verset 34 Prenez garde à vous-même bokeba na bino moko na lolenge ete mitema na bino ekoka kolemba mpe esepelisa na bakoliama mpe komela ete mokolo oyo ya likolo na bino na ndenge moko ya pwasi verset 35 mpona ete ekoya lokola oyo monyama oyo nyonso bazali kobika na se ya mse oyo bomikengela mpe bobondela ntango nyonso na ntina ete bino zwa makasi ya kokima na makambo oyo nyonso oyo ekokoma mpe bino bokoka komonisama bokoka komonisama oyo batelemi liboso na mwana moto. Quelle puissante parole. oyo ezali loba monene ya nguya mpe ezali kosolola na biso na ntango na suka mpe ezali kosolola na biso
na baoyo tozali kobika na ntango na ngolu na tina ete mokolo oyo yango ekoka kozwa biso te lokola oyo ezali monyama kasi yango ekoka kozala surprise na biso te kasi yango ekokandaka na oyo 1 Thessaloniciens 5 na verset 4 1 Thessaloniciens 5 4 kasi bino bandeko bino bozali katikati na molili te mpona ete likambo oyo ekoka kokwela bino lokola moyibi nzambe apesi biso ngolu na kopesa biso pole mpe pole ezali kongenga na oyo ezali na molili mpe molili bango bayambi yango te kotalelaka yohane 1 verset 5 mpe na esika mosusu liloba oyo ezali kokokisama mpona bandimi oyo na solo liboto ezali kotambola katikati na molili bamoni pole moko makasi tela Isaïe 9 na verset 1 onete ko bango bakoka kopelisa ezali pole liboso na elongi na ya Kristo Korintie 4 na verset 6 biso tomoni pole ya liloba oyo na lisakoli etokoki koloba ete kotelaka psaume 119 liloba na yo ezali pole na matambe na biso oyo nyonso azwi emoniseli ya sango malamu na ntango na suka nzela ya molimo santo yazali sukobika na molili te yazali kozanga kondima te yazali komona nzela na nzambe yango ezali pole liboso na ye mpe yazali kotambola na kondima te mokolo akoleka na kondima mpe na komona biso lobi totatoли bino eloba moko ya pambapamba te kasi lokola yango biso tolobaki ete na esika mosusu kati na esengo oyo toyebi ete tozalaki nano na mokolo moko te to bato babika lokolo ya biso epai nini tolia nzambe yango vraimen eteyami vraimen na pole mpe yango etelemi biso na kati na bozindo nango nyonso mpe biso tokomi na suka koloba ete biso ezali kokumisa motu moko te kasi biso ezali kozongisa matondi na nzambe oyo atindi mosali basali na ye basakoli na ebandeli mpe suka ezali teke mpona biso tokoka koboma bango mabanga tokoka kosala ezali bipaini bakunda bango kasi biso tozali kotala liloba oyo biso toyambi mpe toyambi oyo na nzela ya kondima mpe yango ezali kokokisama kati na biso na ntina nini liloba oyo epesamelaki kotanga liso na mokanda bakolosien chapitre 3 ezali liloba moko ezali ya motuya kolosien 3 na verset 12 na ntina na yango lokola baponami ya nzambe bule mpe balingani tokoka komilatisa na oyo ezali ebundeli oyo ya mawa ya kimia ya motema molai tokoka kozala mitema molai kosesi pote moko likolo na mosusu mpe moko azali na komiyimayima koyima na mosusu bokoka kolimbisama moko likolo na mosusu lokola Kristo alimbisaki bino bino mpe bokoka kolimbisama lolenge nini nkolo alimbisaki biso bono lolenge na biso mobimba sukaki kaka te na kolimbisa kasi ye mpe abosanaki ye abwakaki yango oyo ezalaki babunga na biso na mayo monene ya kobwaka mayo ya mozindo vraimen koleka bokoka kokanisa oyoyo ndeko lisolo ndeko branama ayebisaki biso yai na mwasi moko abongisaki lisanga moko epai na ye mpe azalaki kobanga ete tata na ye abanda koganga ntango nyonso aleluya aleluya ntango azalaki kotanga Biblia Yesu azwaki tata oyo ake kotia ye kuna likolo na etage mpe abotelaki ye Biblia ye alobaki ete loko aza na likolo yako bato bakoyoka ete yalingaki ete bandeko na ye bakamarade na ye bayoka soni mpona tata na ye mpe bapesi ye livre moko ya géographie na ntango moko ye afungolaki buku wana
atangi esika moko balobi ete epai moko ya mai bato bazikomi esika moko oyo bato bakoki koyekoka mozindo te ya mai wana. Ye tata oyo avandaki kimia ata bandisi koganga alobi aleluya, awa ende esika nkolo abwaka masumu na ngai yango edinda vraimen na se ya mai oyo moto akoki komatisa yango te. Olomoni yango nde ezali solo oyoki epai na Nzambe. Yebi ete oyo ezali masumu na biso, mabebe na biso nyonso tu ebakama mpona na ekulusu na Golgota. Tokoyoka yango lisusu te lokola baoto basombami, bato oyo basombami epai na Nzambe tozali mpona mokolo ebiso tokozongisela mosekoli na biso na mitema na biso mobimba, kozongisela matondi uta na molimo elimo na biso mpe nzoto na biso mobimba. Tokoka kosuka na mwa lilendisi oyo ebongi te ete moto akita na esika oyo azali na mawa, ete moko na moko akoka koyeba ete ndenge nini Nzambe alingi malamu na biso. Il est juste que nous nous examinions devant lui. Biso tomitala liboso na ye, biso tozali kosala ngo na kondima kasi na kozanga kondima te. Kasi soki tomoni eloko moko katikati na biso, biso tozali komeka yango epai na tolobi ete nkolo yo yebi biso tolingaki yango te, ezalaki oyo makanisi na biso toyebi motema na ngai alimbisanga pesala ngai ngolu. Et voilà, la main de Dieu vient sur nous, qui surpasse toute intelligence humaine. Et cette paix de Dieu alors nous sommes enfants de paix. Heureux les débonnaires, Matthieu 5:5, car ils posséderont le royaume. Heureux ceux qui procurent la paix, Matthieu 5:9. Les hommes et les femmes qui ont trouvé la paix avec Dieu, les hommes et les femmes qui sont entrés dans le repos de Dieu, les hommes et les femmes qui ont reçu par l'Esprit le témoignage que nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comme il nous est dit ici dans Colossiens 3, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des saints et des bien-aimés, qui viennent les qualités qui doivent être trouvées en nous. Oui, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et la suite, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Si quelqu'un a quelque chose à reprocher à l'autre, comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnons-nous les uns les autres de tout notre cœur entièrement. Si quelqu'un pense avoir quelque chose contre nous, pardonnez-vous avec le même pardon que celui par lequel Dieu nous a tous pardonnés en Christ. Manifestons simplement entre frères et sœurs ce pardon divin dont nous avons nous-mêmes bénéficié. C'est ainsi une communion profonde et sincère pourra s'établir. On ne verra plus les fautes de l'autre. On se voit soi-même devant le Seigneur et on dit, oh Dieu, tu atteindras ton but avec moi, avec ce frère, avec cette sœur. Alors, nous présenterons les autres au Seigneur dans la prière. Nous exercerons un véritable ministère sacerdotal. Et comme cela est écrit ici, verset 15, la paix de Christ, Colossiens 3, verset 15, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants.
mpe bozala na bato bazali kozongisa Que la paix matondi de Christ ete habite. kimia na nkolo ekoka Que la paix de kobovanda Christ à laquelle vous avez été appelés pour kimia na former kristo un seul oyo corps ebengami mpona ete règne dans vos totonga cœurs et nzoto soyez moko reconnaissants. ekoka Nous sommes kokonzala plusieurs membres, nous mitema na formons biso un seul corps dans le mpe Seigneur. tokoka Christ kozongisa est notre tête. matondi toali Puisse nzoto une moko véritable toali conversion, matambe na nkolo véritable nouvelle naissance, kristo véritable nde baptême du Saint-Esprit azali et de moto feu, na likambo véritable sanctification, epai véritable nini rédemption, bobulisi ya une malamu pleine libati ya rédemption dans le sens mosantu ya solo propre et profond du terme lisikoli moko vrema ya nous solo soit lokola accordé yango par epesameli biso grâce. mpe Et yango lorsque cela epesameli biso na arrivera, nzela na ngolu et nous croyons que mpe cela ntango yango arrivera, ekokoma mpe alors tondimi Dieu ete pourra yango achever ekokoma l'œuvre qu'il a mpe commencée wana en nkolo nous akomema pour le mosala jour na yo glorieux abandaki du na biso retour de na Jésus-Christ, mokolo oyo ya monene ya bozongi na notre yesu kristo Seigneur. nkolo na biso Voilà le but. tala oyo ezali Notre epai nini vocation toali céleste. komemama na ntina Comme Paul kondima na biso oyo ya écrit aux likolo Philippiens. tokolewa komema na mokanda ya bafilipien Oubliant ce qui est en arrière, ekomami ete kobosana oyo ezali na portant nsima vers ce qui est en avant, biso ezali kotala ezali liboso vers le but. mpe biso ezali kokima mpona ete tokoka kolonga Amen. amen Philippiens 3, verset 14. Philippiens Puisse 3 na verset cette journée 14 et cette méditation tika ete avoir lelendisi produit oyo en nous koya un kobota désir katikati nouveau, na biso posa moko ya sika de faire posa de moko ya nouvelles expériences kosala avec Dieu, libiki moko ya le sika na désir de le nzambe servir entièrement, tokoya le kosalela ye désir na d'être mobimba pleinement na à sa biso disposition, tokoya afin que komipesa nous mpo na puissions ye dire en na vérité, ntina ete biso ce tokoba n'est ete plus na moi qui solo vis, ezali so ngai nazali kobika te kasi kristo nde azali kobika en kati moi. na Galates ngai 2, verset 20. kotela galati Il a 2 na dit que nous verset vivons 20 encore maintenant, ye azali nous la vivons kobika dans mpe la foi biso au tozali Fils de kobika Dieu. yango na kondima ya mwana Notre nzambe Seigneur, nkolo na notre biso Dieu, nzambe na biso à qui il a plu de glorifier sa oyo parole asepelaki ete et son nom, liloba na ye kwa kokumisama mpe nkombo na rassembler ye son peuple, mpe asangisa libota na ye de l'instruire, mpe yakwa kopesa de bango l'appeler à malakisi sortir, kobenga bango ete babima puis amen de le préparer, mpe de yakwa l'équiper kobongisa biso mpe et de alatisa l'amener à biso l'achèvement. na ntina ete amema À lui biso le Dieu ntina Tout-Puissant, suka na ye nzambe na ngwa soit la nyonso louange, lokumu l'honneur, la masanzoli gloire et nkembo l'adoration pour konetolama tout ce qu'il a fait na pour mpo nous nyonso par oyo asali grâce katikati na biso na nzela ya et ngolu pour tout mpe mpo ce na qu'il nyonso fera encore ya kosala lisusu jusqu'au jour ntina ntango où nous puissions le voir. biso À lui tokomona soit la ye gloire na ye au nde siècle des lokumu siècles. mpo Amen. na seko amen Père Céleste, tata na biso ozali yo likolo encore une fois, lisusu mbala nous venons oyo devant ta face. toye liboso na elongi na Nous yo te remercions pour ta précieuse et sainte toli parole, kozongisa matondi mpo na eloba na yo na bule ainsi que pour l'action de ton mpe Saint-Esprit. oyo ezali mosala ya molimo santo Ô Seigneur, oyo aujourd'hui encore nkolo ta parole lelo accomplie, lisusu liloba na yo ezali produit, kokokisa mpe ezali kobota manifeste ezali ce komimonisa pourquoi oyo tu ntina l'as na yango envoyé. yo otindaki yango Dans l'âme, dans katikati na l'esprit, dans le corps de tous molimo ceux na biso qui l'ont elimo mpe reçu na nzoto ya avec bato foi. nyonso bayambi yango na kondima En vérité, Seigneur ya fidèle, solo nzambe tu oyo es le sembo même yo ozali lolenge et moko tu as promis d'être yo avec nous olokaki ete kozala na biso jusqu'à la fin du ntango monde. na suka ya ekeke Seigneur, nkolo nous t'en remercions. tozongiseli yo matondi Nous le croyons. mpe ozali kondima Nous yango croyons que tu tondima seras ete yo okozala puissamment avec nous jusqu'à la fin. na makasi nyonso na Fidèle Dieu, bilongo na biso ntina nous te suka prions pour tous ceux nzambe sembo qui ont levé les mains, tobondeli mpo na ainsi baoyo que nyonso batomboli pour ceux maboko na bango mpe qui n'ont baoyo peut-être nyonso tu pas trouvé le bakokaki courage de le faire. kozwa makasi te Fidèle mpo na Seigneur, basala yango nzambe sembo viens à notre rencontre. yaka Pardonne, koekutana na biso délivre, limbisa kangola libère, kangola répare tout mal de ta paix, ô tika ete Dieu, kimia na yo qui surpasse toute oyo intelligence, ezali koleka mayele nyonso entre dans chaque cœur, ekota kati na motema ya moko que na moko chacun na biso reçoive la pleine mpe moko na assurance biso de la akoka kozwa foi elikya oyo ya kondima que Dieu était kondima en ete Christ, nzambe azalaki kati na réconciliant le kriste monde kozongisaka mokili avec toi-même. ayemei Dieu fidèle, nous te remercions ensemble nzambe sembo tozongiseli également pour le kozongisela privilège de matondi vivre elongo précisément mpo na ngolo dans osali biso ces tokoka jours, kobika na ntango oyo amen ces derniers jours de na ntango l'histoire oyo du na monde oyo ya et suka du ya salut, mwango na mokili mpe ya ainsi que lobiko pour le privilège mpe oyo de contempler oyo ngolo osali dans biso une pleine tokoka lumière kotala sa na pole parole moko oyo ya révélée. solo liloba oyo Alléluia. emonisama
Alléluia. Nous te remercions de confirmer et d'accomplir la parole de tes serviteurs et de tes prophètes. Cela s'accomplit sous nos yeux. Alléluia. Puisses-tu bénir comme jamais auparavant. Bien-aimé Seigneur, viens à notre rencontre. Mon Dieu, nous te remercions pour cela. Nous ressentons ta présence. Tu nous as fait du bien selon ta grande bonté et ta miséricorde. À toi soient les actions de grâce. Oh Dieu, dans le Saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.